Bonjour, bonsoir la famille Mbotenamino Viscanes Bozali. J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes bien en Nzambe azobatela. Merci Nabino Nyoso. Ndenge bozota la belema na biso tikete Nzambe na lola apambola bino, Nzambe na lola amona bino. Na souhaité la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na ba abonnés Nyoso. Nzambe amona bino apambola bino. Et voilà, bandeko boza na patience ya kota la vidéo oyo tina suka parce que vidéo eza incomplet suite ya ba caprice ya caméra yango tolobaka ke pona o réaliser vidéo et bima ezaka vraiment na makambo ebele oyo tokutana nango mais tosaka toujours effort oyo na oyo tokoki bomoni vidéo ebimi boza na patience parce que il faut na expliquer bino ba partie mosusu na kobandela ngo mais na opesa bino explication pona bomona ndeni na komaki na résultat nanga ba caprice ya caméra. Merci na bino nyonso ndenge vraiment bozuzu ata na bino ya kolanda abelema na biso. Merci na bandeko o nyonso baboyaki chaîne ekangama. Merci Nzambe na lola apambola bino, Nzambe na lola amona bino. Voilà lelo tozali na vidéo na biso tozosala mipandi filmé. Tozosala mipandi filmé. Mipandi na ngai ndenge bozomona boye bokomona ba image ezo se répéter mais nazo expliquer bino. Mipandi na nga ezo se répéter parce que naza besoin d'expliquer bino parce que vidéo est incomplète ndenge na yebisi bino suite ya caprice ya caméra. Mipandi na nga na sokola ki yango très bien. Na sokola ki yango et voilà comme na sokola ki on a vinaigre, na sokola ki on a mungwa. Et puis à ce que on a zo quoi assaisonner en pour na sala on mipandi fumé. C'est juste na tia en mungwa après avoir ko sokola yango na tia en mungwa. Après avoir ko tia en mungwa na tika ki yango et se reposer à bomoni na tia en mungwa et puis na zo sangisa yango bien. Bon, eza option soko lingo tia mungwa bien lingo tia mungwa te mais na tchaka mungwa parce que tu bipe mipandi fumé tant de so bango eza un peu na mungwa muke donc choix eza yo soko li mungwa te oza na obligé ya kotia mungwa te otiki yango bongo mais nga na préféraka kotia yango mungwa donc na sokoli yango na sisi ko sokola yango na longoli bo mwa ba mafuta wezaka ya ebele wana na longoli ya likolo wana et puis na silisi na zui mipandi na tia yango mungwa. Comme bomoni na ba image wana na tiango mungwa na baluli na tikango et se reposer muke avant na kende kosango barbecue bomoni skoyo na pelisi moto na ngai na pelisi moto na nga na tie makala na tie na vraiment makala belete na zozela moto ici là ekufa complètement. Voilà makala na biso yango yo après moto ekufi te mais moto wana oyo bande pela makasi wana ekufi donc nazo bongisa makala nanga nde na lobaki ba image ko se répéter c'est juste pour na faire comprendre bino elo nini na bande ko sala pour na koma na résultat nanga ndenge ba image eza incomplet. Voilà oyo bomoni oyo eza ba plateau oyo tosombaka ya usage unique tosomba yango na ba supermarché ou basalela peut-être na ba feti au saleli otie biloko po boaki na tie na kati kuna nde boyebi na tie bakoni moko ya mikie na tie loso et puis na yo tia bati oyo tomela kati normal na fongoli yango na boaki yango na kati et puis na finiki yango papier aluminium na toboli yango po et permettre milinga wana ebimaka likolo ezwaka na mbisi na ezwaka na mipandi na ngai. Donc je crois bien vous comprendre eloni na salaki et voilà awa mipandi na biso eza na moto na yaki kolongola papier aluminium ou na tiaki likolo donc na tiki kaka oyo ya se wana donc bomoni na longola papier aluminium ou na zipa na likolo wana na yaki kolongola ngo après une heure de temps na longola ki yango après na tiki yango bongo mipandi na biso yango bomona ebandi déjà kozwa mwa forme ezo sala ma filmé ezo doit déjà formé donc
faute ya caméra. C'est pour cela moi bozwa ba image nyonso te, mais so nzamba sungi tanto koma na ba été na kobandela vidéo pour na permettre bino bomona vraiment betape nyonso ndenge ileki. Awa tokangi barbecue na biso bozomona milinga vraiment bolimbisi, bozomona milinga vraiment ndenge ezobima. Donc milinga sorry ezobima ezokende na viande na biso. Donc voilà, ezwaka vraiment temps pour na viande na yo et etela vraiment ozwa résultat ya mipanzi filmé ezwaka temps na vidéo bomona na sala mbisa okauka so na bo visiter vidéo te beaucoup visiter na vidéo na sala ki poulet filmé eza wana. Donc ezwaka vraiment temps zalaka na patience, mais il faut toujours ko vérifier au tal au cause nous allons ndako ça biom so, mais il faut toujours que la na pour surveiller en haut, c'est très important. Bolimbis bandeko ponde bomoni ba image complétée. Voilà résultat na biso ya mipanzi filmé na biso yango yo de tout ba chaîne na biso tozo ko encourager ma maman bandeko tout ça la biloko pe biso mona ndako okoki na okosombeza mabete, mais so oza na temps osali na yo na ndako ekokute eloko te dimo kozoyeba nde yo mo osaleli biloko na yo oyebi osali yango eloko nini o osaleli eloko filmé ya ndenge nini o osaleli, est-ce que eza malamu mpona santé eza mabe mpona santé yo moko ozoyeba ozocontrôler. Donc chaîne na biso eza wana mpona koencourager ma mama tosala biloko biso mona ndako eloko mo ya pasi eza wana te. Bomoni vraiment émission moseka omoni donc tokitisi Belgique na kati ya ndako na kitisi Belgique na kati ya ndako na nga donga mona ebosa mipanzi filmé na mona ebosa la poulet filmé na mona ebosa la ba saucisson na nga, donc na ebosa la ba charcuterie na nga na yo lukani na Belgique. Donc so na Belgique na eka robeta tour émission moseka so na eka na yo beta tour donc na souci te ke mipanzi filmé charcuterie poulet filmé. Donc na mona kitisi Belgique na kati ya ndako na nga kombo moni. Donc voilà, c'est ça. Ils ont un peu de capacité. Ils ont un peu de capacité. So pe lingo ye ba comment ya kosala poulet ba filmer boué so za na barbecue te obeti kaka chaîne ya inspiration saveur culinaire yepé aza vraiment na ba méthode belé mususu o ko sala la so za na barbecue te. Donc voilà, on tia on a chassé na zo kende na ko tia on a congélateur so na komi na ngo besoin na lambi yango, je crois bien beaucoup mon appel vidéo so kinzamba sungi vidéo tout ça la nini na mipanzi na biso beaucoup va recette ya mipanzi filmé na biso. Donc voilà na bino nyonso, merci beaucoup vraiment, merci nzambe apambo la bino nzambe amona bino na ba o baluba kite chaîne ko kangama te bo boy chaîne kangama. Donc merci na bino nzambe na lola pambo la bino bo continue toujours pour supporter chaîne to le but que vous supporter on a bon non vous supporter juste donc pour ta belle na biso na ko partager aussi. Merci, bye bye.